solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or. Je voudrais... Nazali Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bilo mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eyingela o mabota mabino pasi pe mawana République démocratique du Congo pambate tozali baloki ya yekolo wa biso moko pe abomo ina biso moko pambate to boyi kondima bosolo tolingi bobele mabe kasi lokola bosolo e triomphaka pe bosolo ezali pole ndetalatina manso ya nkuku mabimi na poasa pe bozoba bya biso e mononi na lolenge oyo tokoki bongo komondima te. Ba mama, ba papa, bandeko, bilenge, basi pe mibali, bampakala biso. Bo s'abonner massivement na chaîne na bino à Libération Océan du Congo. Et pas oyo bo solo etikali bobele awa. Et pas oyo bo kokufaka sonité. Et pas oyo bo kozwa pe lipambo lipe malako manza komba. Na tina ete bo mona bolamu na ye ete nzambe akosaka te. Penzambe alobana biso ete basakalaka na ete moto nyonso azali kosakana nzambe azokalifuta na ye oyo moto akolona akobuka talatina chaîne na bino ya Libération na molobeli yango Océan de la presse congolaise bapesaka na bino malako basalaka éveil patriotique bazali bongo ko mobiliser ko sensibiliser ko conscientiser ko sala éveil patriotique pe kolongola peuple congolais la bolema tala lelo bobeti mbola monoko mbwa boyoki nini équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangala kunya dola ngana États-Unis d'Amérique nga mokonzi na Angleterre na mboka ya Jean-Jacques pe Big Daniel Ngenda na mboka ya Clovis Tamutunga yani kota Mutunga nzambaleka lokopambola bino merci na bino banso papa Adrien SID pe bandeko ya bipai na bipai obo yebaki bona ko mobenga nga wa bino nazali poete nzambe basakala kala ete. Merci na ba maman missionnaire na plus rondé na mboka nita babe foko yo moto pe bakoko Lumumba Guillaume Ngangula uto bundela mboka na biso la bosolo to yoka biyoka yokate balobi na biso na malako pe na buku ya bomoi solo na yo ezala bobele solo boboyi bwayo ezala bobele boboyi kasi soko sangisi yango nyonso babale nde okobwakama pambate nzamba lingi te mélange wana to bosangiseli wana papa Denis na moni lisusu tika nzambe apambola yo apesa onzo to makasi to kutano to sepela
na lisekwa ya ekolo wa biso pamba te nzambe azali na kati ya Congo ali kotala mayoma azali kosalama na Congo pe nzambe azali na bala Congo kila medjende talo take tumbankare ko to bokela lokonde fam pekato na Ken pasteur William Carmel mama la Chabienne to sunge kolo wa biso to benga na poete ngonga ekoki ngonga ngilele mon mère de Bruno en Autriche. Merci encore une fois la Ligue Makanaki prisonnier de Josie pambate bolingo es basombaka yango na mbongo te pe ba force ka nature te ndenge bele batalo kota ile fala se bolobaka ba programme Angola no bondi ya botarde bonoy tela RMC ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido ba mama ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama ja wape ba mizima na ngobo na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga Kabo ya l'homme puissant tela biso président kenyan. Donc selon ce que vous dites, vous êtes d'accord avec Paul Kagame qui a dit que le M23 c'est un problème congolais? C'est ne pas Kagame qui a dit ça. Lors d'une réunion des chefs d'État, nous avons posé une question au président congolais, est-ce que les gens du M23 sont congolais ou pas? Et le président du Congo nous a dit, sont bel et bien des Congolais. C'était la fin du débat. À partir du moment où ces gens sont congolais, comment est-ce que ça devient un problème du Rwanda? Comment est-ce que ça devient un problème de Kagame? Depuis que c'est sûr et certain que ces gens du M23 sont congolais, ce problème est congolais et nous avons besoin d'une solution congolaise. Les gens du M23 souhaitent les négociations. Ils disent « Pourquoi voulez-vous nous chasser ? Nous sommes Congolais. Il n'y a pas une meilleure chose au monde que des citoyens qui disent « Nous avons un problème avec notre gouvernement et nous voulons discuter avec notre gouvernement pour trouver une solution ensemble. » Ah, bah, les Congolais. Ah, bah, Congolais. Ah, bah, ndeko na ngai masha momeno. Kasi wana présidente ya mboka mususu ya Kenya. Président wana nde aza koloba. Président wana nde azali ko répondre à l'interview. Président wana nde azali ko expliquer biso nini oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaka nini na dernière réunion na bango ya suka. Mwana mboka Félix asenza kabobele bisenza asenza na kati na yebo solo ezalaka te kasi wala ndeko ne président bisiko ya kendaka bisika oyo bazalaka bisika oyo basololaka bisika oyo bakena koyokana kasi yoka ndenga lobi siko boye bisanga ya tokokondele Kagame na nini tangu ye moko mutu akoyi ko sauver azo sauver te na banzi ete na libango na chelaki bino audio ya papa Ngbanda po boyoka nini alobaki pe asonam papa etumbala yo kolonga pambate bato ya pole bazali lokola biso oyo tokontima kosenza te po ete toali kobanga nzakomba alobi o se manque pas de Dieu ce que homme aura semé le moissonnera biso tokobuka bobele mbuma ya malamu po ete nzambe apesa biso ezali posa ya mitema kasi tokosenzela mbate ata kongongese beti toyebi ete ba journaliste baike pe toyeba komola bango na ba liste ba benga ki bango la bato ANR ba komisi bango bato ANR o to sala numérique pour la ko défendre tata mokonzi bo ekolo baike basi ba kei likolo ba 150 ba $20 ba nini pona komo teke ekolo wa bango bazali ebele tokotanga ba kombola bango na mikolo mizali koya pamba te sengeli ete mabe ebi mapoasa libanda mezali pasi po ete batalaki tango malamu te Kabuya tchelanga video ya mona mboka Bemba Gombolo lenge nini akomi ministre sport tope ministre ya nini tchana lolenge nini ako sensibiliser bande ko Bemba na mbangu oyo bomoni aleli lelo mpaka Bemba lobi ah si je savais po ya reketa kaka
Français, j'avais accepté l'inacceptable. Les lois lobby, si je savais na quoi Félix Osalinga Mabe on dit négociation pour la nini na kosuka wapi on dit qu'on négocie na Kabila ngala kosuka wapi on dit qu'on négocie na ba M23 kasingai sensibilisation na mobilisation na ngala ba mbangu nyoso la banaye ko kima na yeba yikaka ke suka yo koloba guerre bemba on pakao o lena baoi tale siko suki okelaki ngume otalaki te ke bino bolobaki pour la Félix mais bobo salaki likolo lokoso mbongo tala bisike mimi bino lelo che maboko la mutu ozonga siko maboko pamba okoyemba nzembo ya fer okozonga maboko pamba to koyemba nzembo ya fali la chena maboko la moto kilo ya sanya mapate mais ya koya ngumba pour la zone misole pas Félix les lobos kosuka wap tala kuna humiliation bananga baboit botala ka Congo lolenge ba kusaka nango bananga baboy balobi esengeli Félix alongba basa la transition sans Félix demanda à Félix et Silina bokosuka wapi po fin mandat la e soki pa boy atie moto mangongi tala bananga kokota ti kasi épreuve zana la kisabilo kabu ya video ne wangu ko nyara le bonye donc de l'air quoi aware ni nyonyo ni la ka ma jo do ne na mena ti to gera to rebo walo di mwero nyanye de c'est qu'elle a dit tangu biso tozo lala tozo distrait peuple la biso tala musala nini o ba rwandais bazo sala biso tozo distrait population au lieu to ebisa bango vérité biso toza ko kosa bango biso pe bato to boy na biso lokuta tozali koya pona ko sauver bino bolobi te bonyoko biso bo bete biso bo bomoke biso bo kanga ke biso po ete toloba te kasi lelo obeti mbola munoko mboyo ki nini mama Célestine na France la papa na ngai Michael JKM le number 1 océan de la presse congolaise na moninga na Roger Boulay bomoni esengo ndenge sili boyi bakapet kasi lelo bobongisi bisiko bokokele refuge lelo bokokende wapi po ete manso masuki Félix azeso lelo kwa koloba te akosala te po cette fois-ci ndenge baza ba négocier bazosala makambo wana une fois zongi awa baluki amichelika monkole bananga bangola bazokota po oyo ya ye na masolo yango wana bino bolingai ka balongola ye na makasiti bolingai ka Congo ezala faible boboya ki mona mboka Félix Antoine Tshilombo abima honneur a sauvé malgré tout bakokai ko bima na honneur te parce que Yuda sakwenza bwalo kutungila Yesu banga tabiuma aya kompala kwa bantu kudi nzambi kai koko kudi bantu kai mwaba nde yango lelo siko bino moko boyoki soni tomoni bakasaye mususu babi biso tokokota la biso kututela gouvernement na tolingi te po eza makamba soni te bokota ndeko bomoni nde sombele suka bisanga boyebi ke cadeau bapesi bino ya siko eza empoisonné nde bocomprendre bolobi te mama Oseya avait raison mwana mwasi bane kobeta mbela uto libango alobi nzambe nde mutu alobi ezalaki ngai te bandeko na nga nakokosela nzambe makambo mpona nini
mvuluza s'incarna na nzoto oyo réincarnation pe bomona ba acte. Pourquoi to que le kokosela nzambe lokumu oyo déjà sala lango? Pourquoi l'esprit tango ezoloba yo za ko contredire? Pourquoi makanisi ya nzambe yo lingo tcha makanisi na yo? Tale pa itosuki. Congo eza na livre pe na promesse ya divinité. Biso ba oyo to ya pamba te. Eh yaya. Souffrance oba nanga ba mona kala ndeto kembaka o ezaka roho mutakatifu. Lokola nzamba za na kati mafuta nde ezomonana. Po mutu nyonso andimela nzambe ya solo aveisaka te. De génération à génération bakaladi ya kuba. Mutu aza na molimo aza ko entretenir ango bien. Vieillesse c'est pas nezate. Po soko komi vie eloko liboso ko perdre nde misu. Vieillesse ezalaka kati ya mutu wana te po mafuta nde eza na kati na ye. Akomaka lokola 20 mwana mère de Brune en Autriche. Ye tango wana bozo batela azokomaka makasi. Bozo bomba 20 azokomaka makasi. Bozo bomba 20 nde mutu anzambe. A perdaka saveur te. Mafuta wana roho mutakatifu ezosala musala roho ya mupya ya sasa. Tango yango ezosala musala azako se rajeunir. Tango zo moneka beauté plus et plus. Pour nzete wana ezala courant d'eau. Ne flétris jamais. Nde yango foto lo babosolo po ete bosolo bikisa Congo. Tala lelo tosuki wapi. Tala lelo mokolo tonga abotoli tonga masine etikali polele okotonga na nini lobi ozalaki kobeta tolo olobi nani akotelema po changer maloba onga la koloba mais maintenant bato baye ko changer si bango wa c'était la banque. C'est quoi devant ma président nyonso ya Afrique bakoki ko croire na yo te parce que maloba la yo tu changes à tout moment. Wakizaka ba innocent. Si tu savais les dons de Dieu, il fallait laisser Martin Fayulu m'a dit de travailler. Il fallait qu'on dise que Martin Fayulu m'a dit Fayulu et Martin Fayulu président. Oh Martin Fayulu président. Oh Fayulu Martin Fayulu oh Martin Fayulu président. Martin Fayulu président. On se manque pas de Dieu. C'est que homme aura semé, il les moissonnera. Taille à moisson. Et belé. Bananga bazuma peka. Bananga batomboli mapeka. Kagame atomboli mapeka. Kagame atomboli mapeka. Ba français, ba anglais, balobi ba bolole oyo. Mais ngai nazali koyebisa na bango. Bozwinde ya bino. Oya utaki epa na bino. Mais na Congo, bozwinde ba Congolais te. Pe bozwi Congo te. Pe bokozwaka Congo te. Je vous présente mes excuses. Pourquoi? Parce que ezala bandeko moko bango pe basala ba recherche. Balobi Burundi parti na yango Uganda ezala de la Congo. Rwanda pe ezala de la Congo. Donc Muzitu Fumwabwala, l'homme de trituration de terre, a se perdre kaka parce que bango balingi ka mbong. Mais on kazalaka la raison ya kolobake donc on récupérer Rwanda comme ma province na biso parce que Rwanda ezala des provinces boko la Congo. Donc ba Congolais bazaka la mabele ya Rwanda te mais bino de Rwanda bozalaka nde mabele ya Congo. Donc il fallait tout récupérer bino pour la kokoti sa bino la province à Congo. Ko récupérer les sous kula batu ya Uganda wana kokomisa bango nde na kati donc récupérer mabele la biso oyo to pesa bino. Donc bozali ba
province la carte de la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, ça qui la prophétie. Mais il n'a pas compris. Pona, moto ya mbongo alingi de plus en plus azala moto ya mbongo, bangamba toza les belé. C'est ça le mal, ya ba Congolais. Tala lelo. Bisonde, il faut réclamer ma belle, pas ma Rwandais, mais ma Rwandais, ma salle, vice versa. Pourquoi? Parce que ma Kouti, ma président faible, disait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, Bazon Loukaba, soit président faible na Congo, pour Basakana na ye. Attends, Ligi Boututa, quoi, comme Monsieur Lopé Bolam. Corbo qui n'a pas laissé l'élite. Ce qui est lié à cela, la liste comme on a été, qui était, Azana Yamane qui l'a mis batine de l'ingande la Mokeli. Malala Nzalati. Ponzela wale fallait kaka Corbo ndaya ndekolanga zalaka na liste ya komona Nzambe kotala ngai te lokola moto ko sepela lo ngai te parce que la kopesa sengote mais talanga la liste ya bonzambe na memela onde révélation pe libération oyo lukata ngula il faut qu'on soit réellement libre bozo inanga parce que faut bo inanga po batulo so ba la vérité boko sepela la bangote pozo mona lokola ya yende ko handicapé yo ayende ko bebisa misala la mabe OK ya yende po bikisa Bila bokanisa ke Martin Fayulu pas la posa ya katuku bianza te azala ke pe la posa te batu pe batindika ye akenda pe ma yo ki alobi nazamo ponami Océan Zobelela. Nakeba la perdre par ma propre faute l'héritage que Dieu m'a donné. Na se ressaisir. Tala lelo. Tala lelo. Tala lelo. Est-ce que yo moni? Fais mandat Félix. Ok, Ngwanda Lobaki. Félix Azaka Mutu Mabete. Félix a quoi sauver nation. Alors, la biso la kacha borumbu oyo. Ndenge pe Vital Caméra Lobaki malgré tout na loposolaye. A quoi ko changer ngote po za caméléon. Mayebi saki ye. Bemba tika la ngumba ngumba. Nzoto bala mte bota lobi ko nyata ko ninga. Malobi loba seli loba moko. Congo ko zo indépendance pe yo kubika. Mais tellement moye inaye ezala ki de ajidas a ko se repentir après mais aza petelote soka azala ki petelo mbalinga ka loba petelinga ki tobika kasi tala humiliation président kenyan s'est prononcé baninga ba président batali babi mais ça c'est quoi il ne mérite pas d'être président balingeli 12 ya makasi kasi tala bisika kokene kolongole la kiboko. C'est quand tanga kolinga zonga bakosi nde ale. Nde ale. Tala. Bokula kaikala. Totoy o kaka. Totoy o kaka. Boninga bo we bo. Uninga nyango we nyango isweka we isweka owaka we nde mutu yewa totoi o kaka bafula biso yango pamba te lelo sikoyo milelo mawa kotoyo bayebisi ba chef coutumier eloko nano esalama te la Congo tozomona makambo asika ndenge tobengisi bilo ba chef coutumier awa bo sambela boboma caméra caméra lobi eza deboye ngape pa ba musulman na Ramadan zaba pungutu lendo lipasa langa ino ya CNT live na mboka ya papa langa Alfred na mama Clarisse makambo eza bourreau makambo ezali minene makambo ezoleka na Congo te ya yo muto za na keto yo muto lingaka ko wela ta place eza ya yo te oza ko empoisonner baninga ozo kota na makambo mabe po déstabiliser baninga tala ndenge ko sukela yo muchia ne choyo tala modele ko sukela yo makambo ya Félix ezali leçon pe liteyete ya yo ke ko yo ke la kandeko lo mutema likunya te pasa bopona miankolo ko sala ba kabal po la yete ke ba poison le sabatu
Keba makaba mabe osala fin na yo ezali. Toyebisa ki binoti. Bisenza senza bilobalo. Tala bisike memi. On pakala biso moko soko pese lo sako lobinza le luti bilobalo. En voulant trop gagner, bilo bato boloba batamaele tu risques de perdre et kasi tala ko gagner Félix. Tala nenga perdre. Na tourner ba voyage on a ça les ali pour empêcher. Ba voyage empêcher ni. Tala aujourd'hui tu es devenu ridicule de président depuis ba président Babanda. Obimi ridicule. On connaître ba humiliation, on a ba président va connaître. Et aujourd'hui mémoire ya ba congolais za ko sepela. Triomphe ya ba congolais. Ba sepeli na place ba yo kakanda. Tous les congolais ba comme isko les sengo. Balobi l'air est venu pour Félix Akende. OK, biso to yebisa ki o démissionner. Le balazong si vous ne comptez pas Fayoulou, au cause à la sauver. Mais tellement tu n'es pas la lignée à ma pierre. Tala sort ya ba Judas. Ba c'est Pandaka. Nalola na mokili muta okotela bango azate. Nde makambo ezokoma la Congo. Mais Congo eza sauvé pe épargné. Parce que ezala ki na kati révélation. Ba Rwandais, ba Français, ba Américains, ba impérialistes, ba Occidentaux, ba kozwaka Congo te po ba ko finir. Na ko nyatama. Po Congo eza la kacha bilaka. Congo eza la kacha prophétie et prophétie à Congo bandi ko lata nzoto. Alors attention na nanga, attention na ba Rwandais, attention na bisengo la bino eza ya courte durée. Parce que vous avez un problème avec le vrai compatriote et les Congolais. Parce que bango bako vendre mabele la bangote, bango bako teka mboka la bangote, plutôt to ko récupérer ba mabele au bino bozwaka. C'est l'heure de la vérité. Congo et kozonga Congo pe et ko libérer Afrique. Pe africain bako diriger monde. Parce que lokumu pe prophétie yangonde il faut s'accomplir. Bino boko yande pa na biso ko zwa, ko senga. Mais boko boto loko lisusu te. Boko bobo lisusu te. Parce que bobomi ebele. Tala eloko o ezali ko sala mapoto sukisa. Rwanda veut nous diriger nous. Rwanda linga comme un roi, mais to yebisi na yo les 7 bagimsi bakobeta. Bakobeta ndekolanga. Kabuya c'est ça la vidéo auto 6. Scandale. Le Rwanda s'oppose au concert Solidarité Congo que Maître Gims, Youssoupha et d'autres grands noms de la musique africaine s'apprêtent à livrer pour soutenir les enfants victimes du conflit à l'Est. Voici ce qu'il faut savoir. Alors un grand concert de solidarité pour les enfants victimes du conflit à l'Est du Congo va se tenir ce 7 avril 2025 à Paris à l'Accor Arena. Un événement porté par des artistes des renom comme Maître Gims, Youssoupha, Gazo, Guy de Besbar dont l'objectif est de lever des fonds pour aider les enfants touchés par la guerre. Mais à la grande surprise de tous, la communauté rwandaise de France a écrit à la maire de la ville de Paris pour le report à une date ultérieure de ce grand événement. Ils avancent comme raison que cette date coïncide avec la journée officielle de commémoration du génocide des Tutsis. De plus, il pointe du doigt l'artiste principal, Maître Gims, l'accusant d'avoir tenu des propos contre eux. Est-ce une coïncidence ou une nouvelle provocation du Rwanda? D'un côté, ce concert n'est pas organisé par le gouvernement congolais, mais par des acteurs indépendants engagés dans la cause humanitaire. De l'autre côté, les organisateurs expliquent que la date du concert a été choisie en fonction de la disponibilité de la salle. Derrière cette opposition, d'aucuns dénoncent une tentative du Rwanda d'étouffer toute initiative en faveur des victimes congolaises. Une stratégie bien connue, faire pression, manipuler l'opinion et chercher à discréditer toute action humanitaire qui met en lumière la souffrance du peuple congolais. Car c'est un secret pour personne, depuis des années, Kigali soutient activement des groupes armés qui sèment le chaos à l'est du Congo. Quoi qu'il en soit, cette affaire dépasse de loin un simple concert. La communauté congolaise et tous ceux qui soutiennent le Congo vivant à Paris sont tous attendus à ce grand rendez-vous qui mettra en lumière la situation des victimes de l'Est. Faiblesse ya Kagame yango. Yo génocide na yo ezali yo ndo kota kala mboka la biso parce que yo za la mboka te.
Yo Kagame ozali na mboka te nyama ya kobokola ka bibwele yo ozali nyama okoki ko imposer batu te o baza la cervelle en place tu n'as pas les droits yango tozali koyebisa ba combattants les vrais compatriotes congolais vous avez les droits ya kotelema ya kotambola que musique wane fait betama parce que na mémoire ba congolais oyo ba bomi bango pona ba minéré oyo ba bomi bango pona bomengola bango oyo ba bomi bango pona ba potentialité la bango oyo ba bomi bango parce que baza riche ba yokeli bango mitema likunya na boccidentaux impérialiste ba fabriquer Kagame pour bango de baboma biso derrière Mukongo ya Kagame. Et les Congolais naïfs, innocents, inconscients, lokola bananga ba koti na plan wana. Et tous les Congolais traîtres, votre sort est là. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous les faux pasteurs, le temps est venu. Tala sort nabino. Parce que boko c'est mokili, mais boko ça qui n'est embêté. Bikela mu obilo bo détruisaki. Lokola nzamba zala ki na posa la bango. Bango ba kufi pona mabe na bino. Tala sort nabino c'est la mort. Beaucoup la kaikala. Aloba kelo komoko alobi. Eloko ngeki minga pa aloba kango makasi mingi. Alobaka meurtrier sans pardon. Ah, nakanisi susu bokulaka Enoch Ngila aloba o eleki kaka o etikali. Kasi tala ndenge biso to tikali na ebelete. Kasi tala bilo bokanisa ki bosisi botokoliti. Kasi tala lo sako bokulaka Enoch Ngila. Ya lobaka o eleki kaka o etikali. Oh yo za nango wana. Nde yango nde eleki parce que on a la force ya ko défendre le patrimoine. On a la puissance ya ko loba non. On a la force ya ko résister contre le diable et au kima ki impudicité. Tala bokasi na olelo Félix Yewana. Félix Yewana. Félix Yewana. Merci Bandeko Balandi. Bon mère de Bruno. Maman de la Suisse, attends qu'on soit la maman. Mais na yebike boza malam na maman jolie. Boza malam bilonyoso. Ba maman ya moto mojali moto mozima mite. Ba maman Sidoni, ba maman Chantal Tambila. Ba maman Bonheur. Nzamba pambola bino maman Eugénie Manga. Bino tout bandeko langai Valérie Petelo. Boza tellement ébélé président Valérie Mangitou aux États-Unis d'Amérique. Partout dans le monde. Oyo bozali kolinga komba la biso. Bo partager mes missions. Bo liker, bo tcha ba commentaire, ba si je sais pas j'aime. Bo partager s'il vous plaît. Ba te belé nan bayo kité. Mais lycée quoi ya Congo belé. Lycée quoi ya Congo bandeko na mai. Pe esengo ya ba congolais boke ya Félix. Kasita la sikolo. Place nini vrai combat ebandi. Pour le coup la tolingi kimia nde tokozwa pe. Mais bolanda bokotala bokotuna ngulu. Pambate, ba Congolais, ba comme la champagne. Merci la Kabouya l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Papa J, directeur de recherche stratégique. Et Sango Mokondi, pareil à Bémiso Babiso. Merci na Mijou Kandolo, na Point Noir. Na Peggy Lomboto, na Nasibofo. Bibiche Bosseko, la Brazzaville. Et pourquoi pas, na Canada, na Montréal, Serge Maf. Gala bilo tout le monde, Soki Yeso a été. Côté à Katembete. Pour Bokondi et puis ça met la gueule.